Il y a des conseils du soir, mbote balani à Perpétuité TV. Merci na bino nyonso ba oyo pesa nga baton na bino. Merci na patience na bino. Merci pour na konima ko s'abonner na chaîne oyo Perpétuité TV. Merci na bino nyonso. Bisika nyonso bozali oui bango ke na linga bino parce que bo pesa nga baton na bino oyo ezaka vraiment passé. Bo pesa nga ngo pour que boyoka o ni na nga ko lobela bino. Masolo ya Perpétuité TV, masolo todo na niso na biso lelo. O toujours lobela sujet moko oh, c'est vraiment très importante. Si oyo et que ko bandeko o bazo ko se retrouver pe na problème oyo. Si j'ai ngwezani ndeko mobali alobi madame depuis moi sinanga aboti mwana liboso ndako ko masalite et puis azo ko s'occuper na ngai moko te mobali na ye. Yango ni za sujet na biso alelo. Merci na batu nyonso. Merci vraiment. Ya liboso na koloba boye. Na koloba ndeko mwasi na koloba ndeko mobali et puis na bandeko nyonso bazo ko se retrouver na sujet ou na problème ou pardon na yinga so na bino ko bota ezali pamboli libala pesa li pamboli ezana bato belé bazo sambela bazo luka bana ezana bato belé pe bazo sambela bazo luka mabala yo ozu yango il faut toujours ko bandeni ya kosimba ngo 10 ans déjà na scène na kacha libala na mon expérience ya moki ya makamu susu oyo tako partager ngo elongo na bino merci na ndeko akomi na bino pe ba oyo besoin un problème besoin besoin de kam besoin besoin solution to partager ngo na bino bo hésiter te bokoma bokene na Facebook na biso na page Facebook na biso des conseils d'histoire page officielle to bokomela biso na se ya émission na biso oyo tokozanga te ko répondre bino tokozanga pété ko yeba ko soa na ngo na bino d'abord na ngelo bande ko na mwasi libala eza bénédiction kobota eza bénédiction soki kobota e comme ko sala ko soa na ba débat ba discussion ezara bien te d'abord na mwana e ko bena e maladie et puis na bino mo na katandako ndeko mwasi il faut ko yeba ko partager batana yo parce que tant to bota ba pesa biso batan oyo ozu break na makamu susu na kosanga na mobali na yo ozu break na misanga mususu parce que outi kosala musanga makasi ozaki likolo siko okiti oboti donc eza batan oyo il faut koyeba ndenge nini kosala parce que osali yango te koyeba so osali yango malamu te eza mibali ebele ba profitaka na ba période wana pona kobima libanda pour que mobali na yo a se retrouver libanda te et on il faut ça là d'abord yeba ko partager baton na yo ta ya mwana na yo ezala ta ya mobali na yo ezala pe ta ya yo moko ezala eza très important aux anata ya yo moko eza très important aux anata ya mobali na yo pour ko bungisa libala na yo te ko bungisa affection na yo te ko bungisa confiance na yo te pa ya mobali na yo il faut pe aux attemps ya mwana parce que mwana azali pamboli tango tobotaka ezaka toyokani entre mwasi na mobali toyokani ndesima tobike foto bota to tango mwana botami komi ba débat ba discussion ba koswana ezaka bien te bana mususu ba supportaka ngo te omona mwana komi kobela omona mwana komi kobela ti omona mwana kufi alors faut po okoma na makambo mususu te ndeko mwasi yeba ko partager baton na yo tango mwana lali nde à ce moment okoyeba kobongisa ndako na yo okoyeba kobongisa biloko otie loko nyonso za na place na yo tango mwana lamuki eza tango na yesu ko faut prendre soin na ye poza ba mususu lamuki aleli eza ka opesi miniki azongi na pongi to kompe azo sakana tango moni mwana tango azo sakana c'est à ce moment là so za la moto akoki kosunga te c'est à ce moment là nde okoki kozala kubongisa ndako na yo parce que soki okomi salité peut-être mobali na yo na bato na ndako omonte ke ezala bien te et puis eza mibali mosusu basupporta salité te okotindika mobali na yo libanda d'où yeba kopartager baton na yo yango tolobaka il faut toujours dialogue ezala na kati ya mabala na biso tango dialogue ezali ndeko mobali akokanisa te oyo azokanisa akoyeba kende nini fo asala ndeko mwasi mpe osala makambo na ndenge na ye te akoyeba ndenge fo asala
yango tosenga na bino bandeko bokotisaka ba dialogue na mabala na bino. Dialogue est très important na libala nyonso, ezaka très important dialogue kosunga yo. Ya mibale eza nini? Ndeko mwasi tango yo boti eni ko batiki faut ko masalite. Kobota eza synonyme te ya ko masalite. Tango boti yo mo no fozaka propre. Moi na fozaka propre, ndako fozaka propre. Parce que ndako nous a salite. Moi na yo pe aobela parce que aza moi na muke ce qui tango ndako za salite o yibo popula tapite yo bo ndako te e ko benda malade. Et puis o tindika mobali na o libanda akeno luka basi mususu. Ndeko mobali tango yo boti et tango pardon moni mo sino aboti o moni que comportement moko boye ba comportement moko boye exact ndenge ezalaki liboso benga mwasi na ofandisa. Eza très important. Mobali nanga salango ponanga afandisanga, qu'est-ce qui se passe? Je te sens tu es toujours fatigué quand je viens. Zo monaka aux net busy na expliquer. Il m'a aidé. Tango yo yé uti musala o lié tango zo pema zo mwana soko tu mwana za ko lamuka zo mwana to kuti mwasa zo bunana mwana zo mwana mibali musu balingo sala mote mibali musu tu baza depuis mwasi na bota mara mwana te abanga na koyoka sur la poudre zona ya mibali belé na mona et puis na yoka na ba pe mwasi kama mobali na mwasi bazo potana parce que moi ça joue affection ça peut c'est par mwana mobali azo se retrouver sauter azo réclamer affection na ye. Alors moi ça le pour mobali akipaka yete mobali a edaka yete ya wana azo ngaso ke pepe mobali na yete azo kipeka mwana na ye na ndako na kolia zo lamba mais ko pesa mobali ba sentiment na azo pesa ngo sauter parce que moi ça so la mingi basi muso ko loba ta ko musala kana ba acte. Alors ndeko mobali faut songa ndeko mwasi tango uti musala wiye okuti ke mwasi na yo azopota na mwana na mukolamba na kubongisa biloko zwa mwana tika ndeko mwasi sala makamu so sisi abongisi okopesa pe batambo rozo bata ya break ya opema et ko permettre ye ba break on tanga zozwa abike non donc papa ko senga ngapi na opesa ye facilement parce que il pas zo sunganga ngapi na zo sunga zambe mso basi mso bazaka ko parce que zo sunga été ya osala nyonso ye pas zu kaka a komisi neti rapport lo mo aya ya spécial a opesa o ba bosa na tango basala ka bon batindika libanda bango libanda zamba mso ba supporta ke lo ko ante ndo mona komina basi mibale mobala ko mobulu kaka po mwasi na boti kaka po mwasi na zalaki na zemi mobala se retrouver libanda ko moluka basi msusu ndeko mwasi libala eza bénédiction yeba ko batela libala na yo yeba nini yako manager ba temps na yo zala na temps na yo moko zala na temps ya mwana na yo pe zala na temps ya mobali na yo parce que ko bota eza ko bateke ko tika nyonso ko échanger ndenge ozalaki malamu ko bota échanger oti au contraire ko bota ebakisa bolingo pa mobali na yo ko bota ebakisa isusu propre koleka na ndako na bino et puis na bana na bino ndeko mobali dialogue est très important vandisa mwasi na yo tunaye qu'est-ce qui se passe ce qui a yebisi yo au monde que non il faut aider mwasi na yo nga mobali na nga sungaka nga parce que na laki na mutu te azalaki wana pona osunganga kosunga mwasi na yo eza kozala yo mate au contraire ozobatela eloko bozana ntango ozosunga mwasi na yo ozobatela affection na yo ozobatela bolingo na yo ata bato baochola ata bato baoseka to viva pona bato te au contraire obatela foyer na yo. Donc pona problème wana ndeko mobali sunga mwasi na yo vanisa mwasi no tuna ye o akoyebisa yo luka ndenge ko sunga ye poke azonga ndenge azalaki soki bosepe na émission oyo. Merci beaucoup na bato nyonso o bozwa temps ya kolanda émission oyo libala eza bénédiction kobota pe eza bénédiction soki bosepe nango bo hésiter te ko s'abonner na page na biso Perpétuité TV na linga bino mingi bino nyonso ba obolanda émission oyo. Bye bye. Soki bosepe na émission oyo bo hésiter te ko s'abonner na Perpétuité TV puis boke na page Facebook na biso les conseils du soir, la page officielle les conseils du soir, beau s'abonner. Merci beaucoup. Bye.